bon ndeti nga na olinga na nga pete olobo SP ya ndeko na ngeti kali na olinga ngote omoni na olinga ngote omoni bon peut-être mo ba vie na biso ba pasteur bazo déborder ezo kemabe orote orolo no mamso za réel mais eza bilo msusu okolo ba devant caméra et ya bina bilo msusu okolo ba no devant caméra tu vois naninga ata kota na ligne ya vie na biso mo boy ba finga ke trop abaya ba eneke pasteur Denis Lesi oui pasteur Denis Lesi ça la ngama on dit dans mon vie azo ba enken yo moyo ça eneke na mon vie azo bina na ba biloko mo boy eneke no mona pas mera ba betina ntona tala ngo tout tala ngo bon yo wanga na moi na sous-directeur moi na ya master sous-directeur Aishwa ta place à B donc ça il y a 8 et demi on est bana nango to ebi na ko la rane zoba bino bo la bansenge mais il y a azaliko bula mama likolo donc peut-être la fruit mana ezala et c'est le logo yo mona we la fruit on lika to yebi bango o peut beta musique bien na yebi bango o peut beta musique ya lokuta o peut ba faux chanteur yo yebi bango to lo bango ka minute mais pour niveau mascara non c'est bani otolo otangi nga ba faux chanteur nyonso na ba leader otangi nga bango bata machine oyebi bango machine ngo za c'est yo ba misa machine nga na posa tanga te machine o ba bongisa avant la machine na studio oyebi bango ngai ba disque d'or ba o nyonso ezo zo banango a partir ba 2000 kingandi onandima na ngo te ce n'est pas signifié à obi qui disque d'or ça ce n'est pas nga na okota nga afanda na Paris na oketa là total à ma preuve au moment où ndenge ba billets ezotekama partout ba billets ndeto biso nyonso totalaki ndenge ba yaya baoteka ba billets ezotekama partout et puis ezalaki concert mo boye stade mo oyo lelo bato bakoti en respect babimi na respect musique ebetami na respect mobulu o nani te o babendi mutu serenge o kuluna te o mutu akufi te boyebi yango bien ce qui fait à local clavier c'est nini il y a orchestre ya kini pour le loco et puis ils ont 4 voitures. Je crois que vous êtes les bienvenus sur Global Moscow Télévision dans votre émission Libre Parcours qui est présentée par moi-même, M. Mago, l'apôtre de tous et les journalistes, autrement dit. Mobali Nzambe, l'homme avec une grande H. Déjà, merci Nanzamo Apesi Biso Makasi Makoki. Et à un sur mon collègue, parce que dans le bango, là, on a la mauvaise habitude. C'est ce qu'on a dit, on a mouki Bessa Nzambe, merci. Parce que Ben la bateau, bateau, si on a mouki, tant on sous bateau, bateau, qui plus meilleur. Plus RS que biso tam so batanga ba titre na ba diplôme tam so ba marqué na mokili ba sele ma bebele tam so ngano to salité mais Nzambe apporter biso encore pe manalo ba ngo tu peux avoir tout des comptes bancaires de belles maisons de belles voitures mais aux alliés à motuya pesa Nzambe merci parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle parce que biso ba to kum sa ba ba prêtre o mdaki ba na sa mokili ezali Nzambe na bolongo Nzambe na bonté apporter biso pe ma na bomoy lelo l'émission référence na yambi de Guy Senté Misapi Guy Senté Misapi. Donc je crois que Tobenga Bango, ancien ou bien ressortissant, il y a G7, bateau marqué à l'époque, dans G7, je pense que on a mis Peggy Senté va raisonner Peggy Senté. Ah non, à marqué à l'époque, Peggy Senté tant que congolais mais à quoi mis une confond de Libanais mais au moment où je parle avec vous, à Zanakin et depuis fin Nakin ça fait longtemps, à on a ramené belé puis tu remets comme que on a Peggy Senté, Nami Sunaye tant que musicana Ebindule, après ça moi qui regarde par rapport à la musique à l'élo et puis tu aussi moi qui ma solo à G7 parce que dans l'imoko il y a ba biako à G7 et puis peut-être moi qui ma solo artiste faire rigole là déjà Toki Dynasty volume 2 Zobima et puis faire rigole dans Kenya pour na ba contraint puis tout sur la mouké pour na ba tourner puis tout sur la mouké pour na ma solo il y a venu il y a payé c'est que artiste et merci na pasteur Cédric Boukassa hein pasteur kamata yango mitano
Cédric Bokassa fait son beauté donc pasteur Cédric Bokassa donc ma pasteur tu comprends tout à l'heure on a pasteur Masola Betindika donc pasteur Bokomika pasteur Cédric Bokassa na fait son beauté merci nanga aussi na Elvis et poche na prise de vie na montage merci à Julie Castello merci aussi à Debrino merci à les grands paradis à Sam Konko le nécessaire merci na maître Baina très très fort na fait son beauté de ballon on a combattu à solo et puis na fait son beauté nanga et pas à César Loboko le grand Mosenga déjà à Nakina alors déjà nazana Peggy Senté. Bonjour. Bonjour, leader na bango. Mon gars Global TV. C'est plus au monde sur Bino Lelo. Bino Bozo Régnier. Nzamba za lokumu. Et ça n'a bien au monde à Bino Soussou. Merci beaucoup. Bonjour. Je Bozo Régnier, hein, Peggy Senté. Ah. C'est aux abonnés. Grâce à Nzambe, premièrement, et puis des deux, chacun doit apporter système en rondant tout. Courage, gars. Bon, grâce à Bama Samsou Peo, Bazo Sunga, Francine Gonda, Père Mouké, vous comprenez, Jimmy Massalangaï, Jimmy Ngalassi, honorable, maître Jimmy Ngalassi, aujourd'hui Fabrice Bitidi. barotika sente boete talaka na bata makasi ba mede makendi Poutine na mikili mais ozomona pegi sente azaka azorenyeka ti lelo et puis pembe na ya cheta il faut tozalaka Peggy Senté oui na olingana moi moki rappelle parce que kombo bato bayokaka parce que bato bayokaka milo mingi na bakombo parce que oza héros dans l'ombre mais bien bosalaka mpena moi sosa bason tout consort Peggy Senté rappelle bato moi moki Peggy Senté na moi rappelle quoi ananani Peggy Senté, azanika normal. Peggy Senté, na bandana église normalement. Na bandana église la louange. Pemeni ya maman na biso pe à son âme maman Tété. Tobandi na album ali o libala ba célibat ekoi. Donc ils a siko tant Peggy Senté bandana musique itala tana. Voilà, on doit beta drum, on beta pe Senté. C'est ba il y a biloko wana olibala et puis baseliba ekoi donc beta bason wana oui na betel bato belé ba chrétien belé donc azé belé biso pe boyoka na bino bango mais tellement biso to ranso ba l'héros dans l'homme ti ça qui na yo ça chic nanga pona ça pe breveté na RTNC OK na audiovisuel na ça montage audiovisuel OK en plus quand la Sicile chic quel pays en plus la Sicile en 2006 c'était par l'Inde na kenda qui na testé na Jet Set na groupe Jet Set OK ouais c'était par l'Inde na kenda testé bien intégré groupe Jet Set oui. Mais au sala allusion ni Peggy Senté il y a musique chrétienne de la musique gospel na Peggy Senté musique mondaine de la musique profane comment on est bien makasi place Comment on est yorani makasi place ni na deux musique wana raison comprendre mutu na bala ils lo lo ba kutu mingi te to beta la musique chrétienne moni ils nango izali kuna nazali mais nazali un peu casé OK lelo soki lelo Peggy batno so ba yebi Peggy partout les gabo Peggy c'est par rapport il y a groupe Jet Set et même il y a président Ferrego là des sali qui na yeba na partout na mona ba mboke belé on matambola partout quoi ils ont mais ils ont par rapport à bongo quoi très bien oui est-ce que au rappeler biso on a dans la mémoire maintenant linga tout ça ngamo mukina sima na mandeko bato tout tam sokona éclaircissement puis c'est deux bêtises combien de disques na Jet Set ah et belé to bana sans interdit et en tout cas franchement sans interdit tu as kokuta OK tu as kokuta sans interdit ezali na moment ndenga na s'intégrer qui na groupe tant sans interdit bimi na kokuta ba collègues et puis ba ancien nga ba Mark House OK akutaki ba qui vibration ba pema yazaki chef d'orchestre na biso nakutaki Yaoulou azaki disciplinaire na biso de Gaulle et Masalanga Charlie Solo ba ilunga nyonso nakutaki bango OK donc à part bango na otangelo ba Michel Sainté nakutaki okutaki mwana Congo nakutaki mwana Congo likinga Cécile Nicodème à part bato na tangeli yo les restes ba na simananga OK
Ok. Ouais, bah qui peut dans Simananga quoi. Très bien. Peggy Santé. Docteur Babobeti, boîte noire. Boîte noire, tu as banda balekele. Les castés, tu as un un petit lelo. Nazo beta pe kaka. Très bien. Si au monde qui na studio, tu as une stade. Tu as une stade. Tu as boutou koto. Ouais, tu as une vers 2 heures tant tout ça balance. Petit lelo na zaka ka tu zo beta kaka. Voilà. Puis na facilité. C'est ça quoi. Moi question mon gros pertinente. Comme ça la musique chrétien gospel, quand la musique mondaine, musique profane, décalage dans le salarié wana. Et ça là comment? C'est-à-dire où la musique qui venait chrétien, au bêtis bablo ibele ba oh libal bablo ibele puis la musique mondaine. Décision on a eu membre de joie qui ou bien par rapport à vision pour nous à le pays c'est distinguer faire sur chemin haut. Non, ils ont par rapport à la décision dans l'AIP. Mais n'a pas bête quoi parce que quand on fait le truc, les lots, je me demande, il y a un médecin moroté, à Olbara, dans la salle médecine pour les chrétiens. OK. Batou, bon, ça n'engage que moi. Ouais, on a même on a n'engagé voilà. M'en fous. Dans la salle musique, dans la temps on a temps la ina. Dans le temps la ina, on a travaillé dans un temps plein d'église. L'église est tigala au bimsela, on a tambon à merveille. Ouais, église. Na église mobo. Mais etikela au foot la ngai, mais toi ina ba master oyo. Avec son église na bango foot la raï minerval. L'église mte soki pareil banani ba soki mengala ti ba tikala soki pe na ngate. Et ça par rapport à wana teke ya ngonde tininga na kene mais et ça par rapport nena linga ki eloko nanga. Et puis suka nango ba master ndolo bananga yo ti otika musique yo bon kotika c'est trop ti olongwa pembe na biso o kendeka na musique ba benga musique ya mokili mais nga suiza la nango ka musique ils ont la musique ba benga profane ils ont la musique religieuse parce que au yango côté religieux zango la plupart de la musique yango ka biso mto beta voilà. OK. Mais moyen ba le quartier na télévision la réunion ngam tabetela nga drum ponga za polyvalent avec ta drum synthé basse tout na mbunda. OK. Ah, mutasela nga boy ba pegi ba obeta ngote po mona ke abeti na bato mokili selon bato. Mais biso mto beta ba musique ezala awo ezala tina poto. Tina mota lo ba belebe to ibna ba même ba grand musicien auto yebi awo. Bana bando betelo ezala kaka bata donc bata libanda. Donc cela n'empêche rien nga ma tala ngate quoi oh non musique ya mokili musique ya nzambe tala nga ite. Nga na osala boulot na ngai. Chrétien bengi nga na beteli apesi nga mpata na ngai koto opeso sengi na sala sali na zuma ramnanga na kei donc wana eza ba hypocrite ndo sala mambo. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que Peggy Santé a appelé parce que je pense que chacun de nous a sa mission, a sa vision, sa ambition. Et aux amis na mamanza même musique gospel bou Peggy Santé le papa parce que le lobesi oui, on marque ma casse dans la musique mondaine, mais déjà comme ça dans la musique gospel, mais limite la musique mondaine. Mais est-ce que tu as Peggy Santé vision déjà que non ça l'a déjà Peggy Santé t'es pour dans côté de la musique yamokeli, to Peggy Santé obet là, bah disque ya Mwanzambe et combo ekende kaka ou bien on est là bien que par rapport il y a vision monnaie que non il faut changer notre dans chez moi. Non, je crois que Moutounion so Moutounion a un chic pour abîmer les premiers. La salle de classe. Moutounion a rapport à l'échec. Attends l'échec, il y a mon pas à la boule qui un jour va compter parmi les 10 premiers. Donc Moutounion son avis, donc on a vu dans la boula qui un jour peut lobby dans un mouton. Si vous avez un mouton, on a place qu'un Nzambe moura ebi au même mangai. Voilà. Place Nzambe obim sanga. Yé moi bi pour Nzambe obim. Ngaba kenda ofunda ti pa pasteur na biso. Tant na ke jet set kenda o sa pasteur ah Peggy pour nga za pena pion église na biso na zala ki pion. OK. Ozo mabi ke Peggy so abeti drum te bazi sa zala za te Peggy obeta. Ba sente zala za te Peggy obeta donc na zala ki pion. Donc ti ba sa pasteur na biso na sepela parce que encourageant nga. Bino botika e. Botika e même ake kota ba lion botika e so za mo Nzambe. Nzambe va protéger. Pas ça veut dire au Lion. Non, Albi non, ceux qui disent que bino bomo na kepe mina ba Lion. Botika e mais na ebi que Nzambe a protéger. Très bien. Alors, toi quand on a ma solution, on a une dernière question pour na masolo à moi les passés, les arabiens tous on bien les passés. Et puis ça biso et beteli. Il y a musique gospel principe, il y a musique gospel nan ngoza ki kobeta kuna nele ko mobeta musique mondaine, musique profane mais tout ezaka musique nozoloba yo mundo yo boyimo bino nzotambu sa vision na yo différence ni eza entre ya kobeta musique gospel na musique mondaine na ba principe nango wana.
différence c'est ali mais bon côté travail il y a d'autres musiques. OK. Ils ont musique religieuse où va travailler à paix. On va travailler à paix mingi. Et puis on t'a sauté. La plupart des grands musiciens bah où t'as rendu côté religieuse. OK. La plupart il y a des grands musiciens surtout bato sima. Bah où t'as rendu na katiwana. Moni et le bon masou la musique na biso yo to benga religieuse pourquoi? Parce que considération ils été. Considération ils été en plus. Mutana tenté ya Rolande la masolo na yo. Donc tout la ran nzambe osunga. Batika ko futa o pete na église. Ba futa ote. Bo gize mpe futa ba tumta futa ga nzambe. Ko zelango te nzambe osunga. Zela te po nzambe osunga. Ba opeso ka réponse à nzambe un jour. Yo monte ba fois bel ba kuma na ba permanence. Permanence c'est za musala te. Là ta bima kende luka musala. OK. Tant aux autres dans la permanence. Après l'obi soki frère moi bima ki a lukine boulot na zuma muke après mo lo bono yaza na pelte. Non. Et belé na ba église bazo comment yango zo mo belé ba comment ba fainéant. OK. Moni OK no boyo ya pengwa non ya opengwa te. Gaza mo na nzambe makasi. Donc différence ezaka wana au mokili bazana ba rigueur na bango. Bazana ba rigueur na bango. Vous comprenez po bazo ma na bango mso sérieux po ba yebi ke bazo lia wana. OK. Bazo lia wana. Mais batanzambe bazana rigueur vraiment te. Oui, nzamba osala. Nzamba osala. Po yebi ke ba futa hote. Detinga bo futa na binonga bo pesa ngelo hote bo futa ngai te. Nzamba osala. Yebi sangai. Bo futa ngai te. Na nzamba osala toujours. Osabana lokumu nzambe pe obeta pona lokumu nzambe. Kaso beta pe pona lokumu nzambe. O pe to sala to beta pona lokumu nzambe. Nyo to sala na lokumu nzambe. Siko sacrifice ya musique mondaine. Na musique gospel ni eleki. Ouais mondaine. Ouano ebi gozo kende. En fait, tozo kende pour travailler pour lobby aux ala moto. Ata to na biso ndenge za la jango mais lobby pe aux ala. Okota na jemo bien. Mais musique nzambe za la nango beaucoup plus pour na ba leader. Ça veut dire yeso azu contrat na ye. OK, ina mo sinaiti. Atele ki na ye mbali. Na leki ya mwasi bakei poto bino ba mise botika. Ouais, musique gospel. Vous avez l'idée moi sala obongo Te l'idée moi sala na non sopelo la vérité. Ba nzambe baza ba hypocrite. Yango zo mona lelo maram na bango zo ke pa ite. Baza ba hypocrite. Ba nzambe seria ba frère mente. Na lelo soki ba musique wana nzambe. Zone oro zone primis pote pe meno zo o melati. Oh. Bien. Pays c'était. Oui, comme donner des leçons de l'État. Tu vois le connaître micro. Musique nzamba lelo. Pourquoi tu as bien bien roba ina? Oui ba ichomo ndo benga Jésus. Vemo akasavu boye. Ye utu ya ba limwisa ye ba pengwisa ye na kenda ka boye. Papi Jésus. Papi Jésus. Limwisa ye. OK. Pour mon aventure, sur aux musique, il y a pour sambela etango ba ya ba Vox Day. Il y a ba talatina ngana linga ba couple buloba. Voilà. Ba vienne ba père na biso Deningo ne pas na ba père Deningo. Ba sera ba vienne frère Patrice Mosoko. Sera vienne na biso tango zaina sera ba ngebe. Sous le long ndenge monter. Et Patrice le long beta na show. Dans show donc mo ba tuku ba sa nini. Mabine uta na lola. Mabine uta me. Musique uta na lola. Ya bando boya ngokala. Oh cassette. Muté o bato boya. Bato bando boya kala yango moni ke lelo bandimi na bango ngo. Osala ngo. Moni. Donc c'est que maramongo s'est développé, mon nango s'est développé. Lelo so musique ya nzamba lelo. Ondeka moi ça zo embela na ye. Onde mobile o embela moi sina ye. Yo ka musique yango. Yesu bolingo na nga Yesu. Oyo ka mama bolido. Aoyembela momine mo boye. Akotika komba Yesu. Nzambe. Peki tata intéressant. Mais on moni to boya ba hypocrisie nga lo bana ngo. Moni nga na pasteur nga pasteur. Ba pasteur nga parmi ba pasteur ngai. Moni leti Cédric Boukassa. So hôtel Cédric Boukassa on ça s'appelle. Mais pasteur. Pasteur. Mais qui bon nzambe za solo. Donc on m'a bêté s'appelle par pasteur par bêté en forme. On a la film mon boy kala Niki Christ. Niki Christ.
ayaka koteya po ateya bato ya diamba ateya bato ya masanga ayaka ntina kan na bango akotaka lelo paster nini oloba na ekota na kan ya basheki okende koteya bakoma bapatron Bukasa Cédric alandaka bapayen ti place bozali alati poste na mema oteya bino aye ti place o Sandra le mayebi mam nazoloba moni so otali de tisser na ngai oyo na vie na ngai Joël Mabele mobali ya Kandila japonais so otali bongo saper mais ki bonzambe za makasi. Bon, merci beaucoup le épinglé de Cambo to dans l'actualité. Bon, et ça aider biso. Dans ce temps la pasteur Marcelo a surtout ba traiter na ba kombe belé. Bon, nous toi en principe moko ba le barane touché pas mais ouais ba chizamsa na nzambe te tika ye moko nzambe muta rochiger. Pasteur Marcelo au cours ya production na attisé ba malo ba moko papa wemba esprit de tambola qui question également ba saper ba animer na ba esprit et ba marambi belé d'artistes et musiciens quand quelqu'un a le bongo au cours de la production na monde ba misé ba saleli ba vidéo ba saleli ba même maman Amazon ba kutaki na papa na biso Augustin Kabou ya sona na mémoire ba foda yona abi ba télé likamwa ça veut dire n'importe yo que la opinion ba artiste faut passer Marcelo à s'excuser il pas bien à s'excuser ne le côté pour m'envoyer le beza normal ba impression aux artistes et on dit ils ont rien dans la toile na lobani asona bile na mona yondo gina kan yondo gina butu esprit na ezo reni na quartier ngamum na lobit ya engagé ga nga ibonga na lobani ya engagé ga yemoko yemum tayebi pourquoi lobi bongo ngana lobani yemonga mtayebi pourquoi lobi ngo bonga na okanga ye na okangi na ndoki to na lobani na lobi vrai tout faux so kene bo lobano no ki bonza même te lobi so kene bo bon ba piscine wana ni akota ngo dépasse moni. Mais oui, on m'a grave, il y a maman Amazon en pleine vidéo, qui battait les licambo, ils ont cité mobile naïe, maman, il y a des artistes, maman nabino. Bon, surtout qui na degré na ndenge mususu bon. Pasteur Marcelo a lobby, bon, il y a lobby tant que je ne sais pas pourquoi lobby en haut. Na éviter pourquoi lobby en haut, yemo ebi pourquoi lobby en haut. Peut-être et ça li bien na camp mususu. OK. Au monde. Et bien les artistes ba bomone en mabe. La plupart. Tout le monde n'a pas besoin bon, so ebimi mabe. Ebimi mabe peut-être na sens ya lobela ki. Voilà. Pour ils ont ngo momo to lobela ngo ah moto ana kufa mais spine tikali. Bon, deti nga na olinga nga pete lobo spi ya ndende ko na ngetikali. Na olinga ngote. Omoni. Na olinga ngote omoni. Bon, peut-être mo ba vie na biso ba pasteur bazo déborder, ezo ke mabe, orote oro loba no mamso za réel. Mais eza bilo msusu oko loba devant caméra. Il y a bien un soko le banou devant caméra, tu vois. Donc on a préféré quitter peut-être le banou devant caméra pour exciter famille il y a papa Lumba comme na kester pour le baloma pour le lot et comme lobby Simbatika Bendatika comme pasteur yo peut-être ba mo finga yo au monde déjà ba do finga ou non ba déjà ba finga au monde siko sort nango c'est ça ndeti nalinga sko teke ndeti pasteur wana tunasi nalinga ke mingi. Nangata kota na ligne ya vie na biso mo boy ba finga ke trop abaya eneke le bas Denis Lessi pasteur Denis Lessi oui pasteur Denis Lessi ça la ngama on dit dans mon vie zo ba enken yo mo ça enken na mon vie zo bina na ba biloko mo boy enken o mo pas mela ba betina ntona tala ngo tout tala ngo bon yo wanga nango pasteur total ki bon pasteur donc mo boy et ça la bien té au mona biloko musuzu il y a aussi la télévision et Zalina Bilo Mususu. Tant que ça, on a pingé na bateau Mususu. Comment on a bien passé, on a bien au Zubabilo, on a péclé sur la télévision Pembeni. Abia da badon, il y a dans bataille benza ba pesa bataille face à yango. Te message là on a nenga bien. So comme ça on a nenga faux. Na bi que maman moi sine sur Afrika makasi c'est une grande sœur mère Tina. Mon mère Tina le pango. Na lokola maman non lo ba mère Tina. Mère Tina Koleli moi ça dit a pasteur Denis Lessi. On le pango. Moni bon eza bilo musuka eza et comment ben sanité parce que tozo yebate nani mwana nzambe nani aye pona bebi sabana nzambe donc tozo yeba nsoste nani qui est vrai baloba ngo na tango sukati bon mona to komona bango to pe to komona to komona to komona bango donc to yeba to zelaka nzambe ngo jour akoya ye moko yeba mamni na osala mais et ça la propreté très bien
Et ça la propreté. Peggy Sainté, tu vois malé mais vers la fin. Tu bête à Masolo, il y a artiste fait rigola parce qu'on ne peut pas parler de Peggy Sainté ça pour tout le temps on m'a fait parce que là histoire au les quand on a peu dans la bonne relation bien à exposer nos frères rigola. Peggy Sainté et bimagia wa faire rigola ba traiter na ba comme belé, faire rigola local, en retard, ba makambe belé mais on a remarqué quand on fait rigola petit stade de Marty, on dirait quand papa Chéra avait dit qu'on va redémarrer le monde pour avoir qui mendier, redémarrer sur Salami après quand ça de Marty à faire tout le monde faire rigola, tout le monde a joué là monsieur. Au moment où je parle avec vous, artiste fait rigola dans Kenya pour avoir contrat tout consort. Yo au fond et permettez-moi pour le terme pour la lingala, yo au fond on a fait oui faire rigola madame. Tant que tu as local, on a bureau mabé. Au bureau, monsieur, tu as dit bango baye na sima, bilo bida busara na pané baye palais. Tant que tu as fait rigola local, on a l'antenne mabélé, aye ba mambasala raté. Yo tant que artiste, bimuto au tal la musique, non monde la faire rigola. Ni les ans en carrière, ex patron faire rigola. Oh, ils ont un mon travail bon. Parce que moi je vois que premièrement cause à la locale. Local, c'est du faux. Et puis, la décision, c'est une décision banale et puis, ça va distraction. Dès que nous avons une distraction. Nous avons la dynastie 2 et Bima. On a une distraction. Local ou quoi. Donc, nous avons traité, on a retraité. Si vous traitez bureau, quand on a bureau, on a fait rigolo la Bimsara, l'album et bêta rappé. Quand on a bureau, on a bamio ces mais ça a fait quand on a succès. Quand on a bureau, on a tout y est au petit stade. Quand on a bureau, on a ça les yamine donc les 30 autres on a showcase. Showbase. Ah ouais voilà. Les 30 on a showbase. Quand on a bureau, on a ba contrat ils ont Talibanda, ba États-Unis ba nini bientôt comme souvent mamine les autres les ali. Oh lelo ba boy koloba. Quand on a bureau, on a donc c'est-à-dire bureau on est important. OK. Quand on a la Blaise Polo, Pichu Botoko, Venanga Ima Vakala, Zamba, je reste Zamba, Baya Visa Ponda, CG Bozis Malte. Quand on a bureau, on a expliqué au stade de Betami. Quand on a traité local, on a un stade, puis on a chanté un yembagi. Très bien. C'est quoi le bani? Bino ne faut pas le bar, la vérité, le bar, mais bino maramon le babo solant bien té. Bino faut pas le bar la vérité au bozo mona. Bon, on est la distraction, on a mis tout la dynastie, tout ça tout un concert na biso, tout ça tout banda va tourner na biso, comme d'hab. Jet set est revenu dans genre le baraté. Ok. Président nangai a na bajar le baraté, oh na sala na sala matagumbele. Donc il y a un tabac action. Très bien. Et ça là dit au comment étant que Congolais sans polémique pour comment celui qui a la polémique mais sans polémique. Nous on a mis nos fabriques surtout qu'on raccroché à Frima, Elvis Afrima, a mis meilleur artiste Afrique centrale sur le moment masculin. Artiste oh on a mis sur sur le bacata rival à faire il fallait pas en tout cas qu'on raccrocher des trophées, a des trophées. Moi, je pour la carrière, reconnaissance de la carrière, je vais essayer de moi pour la disque formé 7. Fabregas, bravo. Fabregas, bravo. Là, on a pété les mabos vraiment. Bravo à Fabregas. Bravo Penzapo, américain. Américain. Est-ce que place est peut-être faire rigolo à Zali? Fabregas a joué à Frima. Est-ce que fait rigolo à Vizara Babilo à Mikiete? Peut-être à Frima on est à l'eau à Mikiete pour naï. Peut-être le langage d'angé à Mabé. On a ébini na ébeli président nangai y a Boulara. Le place y a Zalara. Bino boye bangote y moura mta yebi place à Zawana. Place y a Boulara. Bino boye la bansenge mais y a Azaliko à Boula Mambaliko donc peut-être la Frima on a et c'est le logo. Il y a la Frima. On dit oui la Frima dans Tsenge. D'ailleurs compagnie rappeur on est États-Unis Mambalobi. Rappeur mon boye Azar na Congo mais fa États-Unis mais comme le Kim ngai. À ça message pour la Frima. Bien. Ce qui fait Azar local. Clavier c'est nini il y a orchestre et Akim.
atambola na eloko aboye et puis aza na 4 voitures. Ah, louer car oloba no fasi ngonda ye muta gérera bamambo nyonso ayebi klebisanga orchestre ni clavieriste na bango atambola na celle K 320 eza yanga ki efungula porte télécommande nango yango fungula porte mpona lection eza yanga na louer nanga te mpe mutu akotisa tembe aomona nga nango natambolaka nango omoni yango nabimi natiki jeep filmango yebisanga orchestre nini na baorchestre na bino boolobaka na soki ya ndeye nini Peggy oyo eza mpona musique ya fere to musique ya poto olobi yango oyo musique ya poto to ya fere fo babefete po bino na poto alobi te tosola bien mpo ozalaki pa na j7 mpe nde bakaro moya yaki mwa dodane dodane mwa dodane tuna mutu nyonso oyoka sango te kara Peggy Sente etumbamaka wana nayoka yango ezalaka Yaris turbo oui avant ba Yaris ebando bima Yaris turbo ya 3 portes Yaris turbo toyebani tokutanaka ti ah oui nayebi wana mutu mabe donc oni surtout bafuye barésultat ya J7 oh papa so ozotimba te etimba so ozoyungula bien te yungula bravo na Fabregas bravo en tout cas merci beaucoup bravo nayebi ke Fabregas abetaka musique ne bien bravo penza bravo en tout cas nasepeli ntango nayokaki yango esalinga bien namonaki Shomi na Gina PMF bakenda korécupérer bon yebi na bravo toyebi ke wana bravo amérité yango mosusu wana eza nango bantsenge donc eza nango babilo mobo ekope na toyebi ya neti yotanga na ekole na bino est ce que mwana sous directeur mwana ya master sous directeur aéchouar ata place ya b baotiaki kaka 8 et demi oni yebana nango toyebiki na ekolaka ne zoba na ekolaka ne zoba me azwaka kaka mataka ndenge nini me na intero boye azwaka na ye te. Pourquoi vous voulez pas accepter na ba réussite à baninga muta zelo ko bobibeke non faut y travailler non to acceptaka na makambo o muta mérité to accepta ndeti nga na za mission na muta sima donc nayebi musique ya kopola moni lelo nayebi ba genre ba mission nyonso ba chanteur to yebi bango o peut abeta musique ya bien na yebi bango o peut abeta musique ya lokuta o peut ba faux chanteur yo yebi bango to lo bango ka minta mais pour ni bo mascara non so bani otolo otangi nga ba faux chanteur nyonso na ba leader otangi nga bango otangi ba faux chanteur otangi bango so linga tangi natanga kombo oyo tangi ba kombo nyonso tangi ya mibalo tangi natangi de kombo toki nano na ima ma frima fali po pas juste de profiter na frima na posa bravo Fabregas parce que tu as vu que Fabregas fait na beta musique et puis c'est un gars qui chante ayemba na sepela on est makasi très bien il chante voilà même en temps la scène boy Fabregas il chante na mona le roi vient nga moni le roi président nga premièrement et puis na mona le roi vient aider à Miss a choisi raté na live a choisi raté na live a vient na somo pao mais ils a pas si pas échoué na live mais yo yebi bato ba échoué na live mais bato machine yo yebi bango machine ngo za c'est yo yebi ba misa machine ngana na posa tanga te machine o ba bongisa avant la machine na studio o yebi bango ti o yebi bango misa machine ouais o yebi bango autotune mezani kona autotune eza appareil eza en fait eza nini autotune eza logiciel et ça m'a pona pour traiter voix pour accompagner voix c'est ça on a yebi Peggy Sente to bano ko na suku émission lelo faire gola bref monene na sayeli biso stade des martyrs oyo to bani tout baza content et là c'est niveau ya popularité artiste dans nango mais il y a une hello comment tu mon internet ba télévision ba date il y a ba concert à faire gola États-Unis, Brésil, je pense que ce Canada a moins bon tout comme ça. Mais moi précision mon quai na ba date yango na ba cancer parce que je sais pas calendrier yango mais na ba date fixe. Ba date fixe na ba calendrier on est exact. Est-ce que
En quelque sorte, nous avons un bureau artiste, comment beaucoup de artistes calendrier sur le programme, mais il y a une date fixe. Ça reste. Tu as dit que c'est mon arrêt. C'est la talat. Concert à café. Et oh, exacté, existe mais beaucoup moins côté internet. C'est pas côté internet. Pas mon date na café. Na Paris. Donc au lieu que tout le bar trop, tout zélara total. Ma morning les gars, c'est le kuta. Tu conseilles on peut te leki kagat. Très bien. Au deux mots au cyclage, je ne sais pas si ils ont ou bien ça a été. Je pense qu'il va devoir aider. Est-ce qu'ils ont vrai ou faux? Au deux mots, il paraît qu'ils ont trésor congolais. Moi, il y a un bureau, il travaille dans un bureau, il y a un artiste, il y a un stade de martyrs, artiste. Je ne sais pas si vous avez trésor congolais, il va aider, je vais commenter. Stade de martyrs, artiste, il paraît que tout. Il y a un artiste, il y a un stade de martyrs, mais. Oui, quand tu écoutes mon quai, tout le stade moro et bétamilango, il y a Ophélie, on a besoin d'un trésor congolais, notamment sur internet. Je ne sais pas si vous avez un message. Là, dans un pénal sur Nangote, puis je ne crois pas. Je ne crois pas que ça bon. Parce que moi, on a la preuve. Ce total a la preuve. On a des billets partout. Les billets total il y a des billets partout. Et puis, il y a des concerts stade Oyo, Lelo, en respect, en respect, musique en respect. Oh, Moboulou, oh, Nanite, oh, Bendi Moutou Serenge, oh, Koulouna Te, oh, Moutakoufite, Boye Biango. Donc, stade en respect. Bon, ils ont toujours, ils ont boy. Je ne crois pas que Wani a un trésor Congo, je ne crois pas. Donc, on limite, ils ont un gêne à Bango, Sali ba jeune bango mais ata bosali stade déjà betami o boluka qui déjà salami boluka musique a bien et betami boluka qui plein to sali pe plein on a nenga bien ya mbongo nenga ofelete comprendre ce que lelo ndeti ko monde que nyo soani salami après lelo ce que bongo lukela ngo suma mususu bofingi bureau bofingaka mais bureau ga yango na ton sa ba stade bureau yango na bateki ba billet normal bion ga bofingi bion bofinga kaka bion te ça que le lobby soit peggy c'est peut être benda moto yo tu le za na G7 hein oh bona kima olonga te omona nga na stade na osani na oteya wana masola to tikela lite ya kanda oyeno ga dam su poda c'est ya timisia kala na zana Jet7 wana ya groupe na ngai mais olonga mona début to sina émission que ba msu ba les passer na ba le ko kanga bango est-ce que nalo balelo parce que tout le monde a internet parce que son nzembo mo fait ko la boke so ya pas ngai na yoka nzembo wana na lito yanga msina moni ke nzembo wana iza malamu mais na moni na ba commentaire ba ndimso basali ba analyse tango ege bando lo bake photo sala ba collaboration ba featuring ba bande ko boyango mais lelo to le balelo lo kola oyo faire ko la landi wana parce que ko nzembo wana ya pas iza ko ba souvent ba reggae ils nzela o bato la ba fui ma ba trouver tout consolo ko nzembo wana ya pas est-ce que to le bake makambo ege bando lo bakala ke bando ba sa ba featuring bando ba no traiter complexe est-ce que lelo no Congo ege a raison na ye ou bien faire ko la c'est quelqu'un ça la makamaka qui l'attend mamba featuring ya mamba beton le lotin devant faire rigolo tant faire rigolo bandi ba featuring et puis featuring tant fait rigolo ça là featuring bato musu ba sala no ba featuring tant fait rigolo azoye mana ba petit na e tant fait rigolo ayemina ba vie na biso al papa à son âme bato musu ba sala featuring na nani na biso featuring o biso za la featuring faut que soit Michael Jackson to faut que ne soit comme Taliban non tant fait azoyemba ayemina Al Pacino ezaki nini nango pesa nga réponse featuring alors bilo mususu on a mona ngo za ba bilo mo banal featuring faire etant azo sala ba omoni le patre za muto yo asala makambu na ye na ndenge na ye pe boya o comprendre si manque muto yo azam ta vision o comprendre am ta weli sara na été azam muto ya lukarata loba ke o ngai na bandi boete po nyonso esala ma lelo pan téléphone
babanda déjà olata ngo yo balanga te yo mtu andolata pantelefone pantala sopana elatama kala so yebisanga miseni na bandango oyebi vie na biso rochero abeta Olympia combien de fois 7 fois 7 fois Olympia tant ba vie wera ba obeta ba parler des sports ba misusu lelo bazala wapi ba vie na biso souve tant ba obeta ba biloko na ba Zénith. C'est-à-dire maintenant mutezaki nga pe lelo na part nanga na ko découvrir salle mo boye ezala nango mais ba master misusu bazala intéressé nango te ya te ke ponga peut-être naza intéressé nango na moni yango kina ya koloba kinga mutu na sala ke baya nyonso bando beta musique ndo poso to bito tala ba marambo ba vie wana ba sala ti lelo o ba vie wana ba sala ti lelo ebele yezo senga mambo ebele ba disque d'or vers certifié puis le pesami oh ba vie bele ba disque d'or certifié il faut quand même accepter ba disque d'or limbisanga ba disque d'or a mikolo na ndima na ngo te tout le monde même là ba snap bazo valider ngo après valider que na angala ndima na ngo te ça n'engage que moi na ndima ngo de pour na fana na France na ba nosko na ndima na ngo te na boyi na kende na bino kaka ngai ba disque d'or ba o nyonso ezozwa banango à partir ba 2000 kingandi nandima na ngo te ate forme to sala na normal nandima ngo te voi disque d'or nandima ngo voi bulwa mutu nandima ngo voi disque d'or dani o nyonso eleki na ndenge bien bon snap o ezate ke bato ba onda ko qualité snap yo moni snap snap a signifié à obi qui disque d'or certifié snap nga na kokota nga afanda na Paris na oketa la bato ko na Paris ba yana kini abaya ba preuve ouais preuve nga na moni preuve te parce que est Paris ba ya pas non la monde preuve te na mona yi vient na sona dio sango mo kondi na mona yi na pas le belo roté ya lo biba lo baté na moni masalanga susu nani masalanga nani yiba lo baki ba biji sigela ba mbolo bana bangote bo bana bangote en tout cas na monzu masalanga junior loué bango so bazolo bango na moni na ngelo roté. Est-ce que ça la bino ma BT pas cité quand la faire go là un grand artiste en Boga la biso mais ba ba na carrière na ba trophée mon moins ozo répéter même pas comme boa za na mais artiste o ala musala na nzoto bino moninga za na combien de trophées trophée mo chose wa Chilling na Afrique du Sud bato babi on a trophée en rose até comment tu vas bon faire en rose bon trophée on a fala nani fala zongo mabele lisi ne fala zongo mabele za la tati ça tika biso kasi te nani ouais tika na okesa mabele lisi nani ve nango nani nani ouais ve nango nani René Loko amne fala zongo kapoya bano ya ba trophée to nani trophée faire rigola aboya ra trophée te faire rigola azwaka eloko eza na qualité ya lingaka o eza qualité et non quantité mais ezo sala rien ni yo boya frima mais fabuka sa zui yo to ba nsengeti na landika mabio bika ba tsengi na fabuka sa zui comment yo boya frima ngo o fabuka sa zui ma ozoni ma fabuka sa mazo boya frima ngo ba pesi mnenga msusu des trophées fabuka sa zui moko mais obenga ngo nani on ba pesi des trophées aigle azo des trophées na frima aigle na bi maman te ngabda maman na tala na ngo. Merci beaucoup. Allez, donc c'est Michel Lelo, dernière question dans le 25 novembre, frère Rigole, Robert, dans Sofitel Hotel, la Côte d'Ivoire. Oh, maintenant surtout, là, Ivoirien, en tout cas, la frère Rigole. Et puis, tout le monde, le 25 novembre, la même date, artiste Aigle Robert, dans You Arena. Tout le monde en 2023, il y a eu le roman qui Paris 6-14, moi, bon, la code. C'est-à-dire, nous avons une station de l'Axarmout et même à Bercy à Accor Arena. Est-ce que frère Rigole, ils ont vrai ou faux que fin 2023, Arbet à Bercy à Accor Arena offre un diabète avant, ou bien 2024, Arbet à Bercy à Accor Arena. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a, ou bien coïncidence, ça va date frère Rigole le 25 novembre na Sofitel Hotel, il fallait pour le 25 na You Arena. Je ne crois pas qu'il faut avoir bête à salle mort et puis. Mais là, tu mort. Non, je ne crois pas. Mais je n'ai pas dit il y a un moment où il a dit donc, est-ce que. Je ne crois pas que ceux qui. Les lots jet set. Ah oui, on a fait ça en beauté. Les lots qui font rigoler la bête, pour la nini, ils ont fait rigoler et comment à ma bête. La ministre de Kanga Mazolanda, Moninga, la Moninga, tout le monde a battu.
tozolanda bato te po oyo nyonso esalama lelo Ferregola de aleka-lekango nyonso alanda motu te na mongongo sufala ndambo nakobina sufala ndambo mais vous avez la voix oyembaka vous avez la voix makasi oyembaka mais bongo osala moni ça faut bangaka moto wana ti tobangaka ntango azoyemba wechao kon oyo avocat yo botemelaka wana te totelemela wana parce que mpo aza mokolo ti ntango ayemba wechao kon ntango ayemba wechao kon ozo comprendre bango ebele ntango azoyembaka vocal wana ebele bazalaki wapi ebele bazalaki wapi yango moni mokolo na vie fo oyebaka ke oyo aza mokolo oyo aza nani ezalaka nango normal omoni to ignoraka te biso nde to ignoraka trop eza eya nango eloko te yebaka ke oyo aza mokolo ya nde tokokompare mami elela na bandoki mosusu okomomona lelo te bandoki na bandoki baza ebele ozo basere na biso oza moto ya polémique mais ndenge ozocuba ndesa biso émission ebima ozocuba pegi okozwa mare na so mami elela bahelene kalema bavirginie manganga ozwa bango compare bango na bitebetebe mosusu tomona lela bitebetebe pourquoi vous ne supportez pas la vérité? C'est quelqu'un qui peut passer à la vérité qui dit la vérité mais vous ne supportez pas. Qu'est-ce qu'il faut supporter vérité? Na tuni ora na bi est-ce que Hélène Kalema Virginie Manganga mère na so mami lela mwana ekanga mami lela so mutu na biso Virginie te Virginie na mutu na biso te Virginie akendaka boye azalaka boye azalaka mutu na biso te bato na otangelo eza bato bazalaka boye ya ndeke bato mosusu nde balingaka te motu aloba vérité moni so olobi vérité ye esali ye mabe ke pourquoi azoloba vérité ozo comprendre bato mosusu balingaka te yango oyeba mare mami lela bato bakenda na vérité Virginie Manganga Hélène Kalema nasepelaka susu na nani namonaka sere na ngai oyo Magali Sisi moni ndeti bato bongo oyo basali Marlène Kasanga ye aza na Paris ozomona bato bongo ntango baosamisa na bango na ndenge bien soki oyebisanga bato bongo mambo bango batango bango baleka lelo kozwana babiyo bitebetebe na bino omoni lelo miso badimanche ezalaka so elengi te miso basamedi badimanche ezalaka nango so elengi te ya elengi te yo mo oyebi ke ezalaka nango so elengi te baperiode ya batane baperiode ya bahelene kalema aza afandi wana fauteuil Marlène Kasanga aza wana vie na nga oyo nani wanga Blaise wanga baperiode batonto titenge baperiode wana ya nde monte lelo ozomona chronifois ti na journaliste bakomana mo bapetit bitinda bamusicien donc bandeke émission na ye ezolakisaka émission eza nango donc ntina mona elengi te otala pardon. Voilà, allez, aussi cette émission de nos amis téléspectateurs de Global Moscou Télévision, ça c'était Peggy Santé. Bato ba ebité boy ba Peggy Santé misapata en tout cas, je vous rappelle pasteur Peggy Santé pour na rappel pasteur. Et ba pasteur on mission pour fan pour tika ngai pardon. Je vous rappelle que l'artiste Ferrego là attend na deux dates bato faut pas simba na mutu. Le 30 septembre à Obetana Showbiz concert dali concert moko na 4 game étoile pour na jouer bojouana. Boya belé pour na kotindika yango makamna nga pardon papa zela. Pour na kotindika yango na yi misolo na yekina na est parce que faire à la reba na est qu'il faut attirer bon enveloppe yango ni concert wana c'est recette de kota wana biso kendara ngam no lo ba mbongo kendara pe est ngazela pardon recette na yekinde est on a dali le 30 au septembre faire gola showbiz en tout cas bato balinga faire gola bayana et puis le 25 novembre faire gola robetana Sofitel hôtel na Côte d'Ivoire moment où je parle avec vous maintenant azana Kenya pour na ba contrat qui est signé puis pour na ba clip na gi à dynastie oh azo sala la volume 2 et puis artiste faire gola je pense que Ketos est là sortie officielle sortie mondiale il y a dynastie oh il y a plus de 30 chansons en 4 en tout cas choyate to consommer encore parce que ba de la pena disque à faire gola je vous demande à tous les communicateurs de faire gola faites votre travail avec professionnalisme botiko côté na distinction alors Peggy c'était aussi cette histoire de l'eau to kelonga non nzela mo faut bientôt demander quand peut-être le mois tout tika quand même ah t'as même devenu bientôt qui n'est pas et ça qui tourne allez bambo to na yo rapidement na bato batali plutôt to déplacer na biso bambo to nanga bambo to na bana cave tout on a pendant na mabele nanga yango
nabotami chez biso yango na otala yango. Ah ouais, pas na bino. Pas na biso yango na otala yango. Porte noire. Oui oui. Na bena na mwana Kasavubu. Mwana Kasavubu. Voilà. En tout cas, bambote na bana Kasavubu tout. Base ya inde 3. Tu continues? Après si ba tout ba Freddy Marka Mbote, Charlie Solo, Aoulou Wala. Pasteur Cédric Boukassa, Juma Ambrosio. Voilà. Juma Ambrosio, Sandra Lema. Après, c'est ce mot na Tété Tumba. Est-ce que vous avez Juma Ambrosio? Non, non, mon était dans le cas mais il faut le vivre. Juma Ambrosio, bien Gaza et l'ongza le roi Ambrosio. Danger. Mariam Dialungana, wana base na ngana otanga. Trésor ya Nzambe grand changeur na Oshwe. Amedema Kendi Poutine. Voilà. Bambote est trop en tout cas basali na bana tout sali na vie na nga lino le grand chauffana ipen Alain Bazou Judith Bazou bonne chance bye bye. Voilà, merci Peggy Sente bon atana yo possible une émission lelo en tout cas bambo de betamia aux alapé prendre la droit de réponse avant ngotin. Merci beaucoup, maître José Bolemba, maître avocat, conseiller manager. Il y a le bac quand on est beau, mais quand on est jaloux, on le restera toute la vie jaloux. Mais merci, Nanga aussi, Nayo, Richie Iboula, mes sincères condoléances à mon frère, Richie Iboula, au père de maman Naé. Je suis le cœur avec toi, Richie Iboula, avec toute la famille. Donc, Richie Iboula, courage, c'est la vie. Et en général, surtout Richie Iboula, mes sincères condoléances parce que maman. Tiki Bisso, mais sois fort, et Richie Iboula avec toute la famille. Condoléances, Richie Iboula. Donc, je pense que ça fait plaisir que combien de temps allons un jour à matin. Et puis merci, Nangaï, et pas il y a Madame Lafleur Mara de Luxe, et merci les grands-parents Djebouanga. Merci à toutes les staffs techniques qui a Global Moscou Télévision. En tout cas, Tokutani, mon collègue, Amazon, Nanabino, Tokutani, Al. Au revoir.